Werason, ambassadeur de la paix, va payer sa biso visa. Parce que nous quittons, nous c'est que tous les sous-protégés, c'est que biloko ya ko sa ni na Congo. C'est ça. Ce que ça que pour pas pimer la batu ba visa, et bon ya ko sa ni na mboko. Depuis que Zénith et ça vendredi. Donc le mardi. Ouais, le mardi. Donc et ça que et c'est un cadeau, on artiste sur bazar, il besoin mes autres Schengen, donc faut pas avoir visa, faut pas que ça la vie spectacle est bien, faut pas tu vas dans cas à Paris. Donc, si vous avez un tambour, vous avez une poche, vous avez un extrait, vous avez un Zénith pour ma calamité. Jingambela bana betu bons baju kumputu ya bato baji basomba binji la mpinjo ba musicien baji fuka kuntoko kaji meme mwaneno jinu kumina dance mikobo ya mishirishilangana kaji bonso bono nikana mapupira muchimono wano nikukanga wano nikujamaje tujene numbaje bonso ensemble chisunguntabala keba aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu dala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga mama ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Dinga. Depuis que Zénith et ça vendredi. Donc le mardi. Ouais, le mardi. Donc et ça que et c'est un cadeau, on va artiste sur bazar, il besoin mes autres Schengen, donc faut pas avoir visa, faut pas que ça la vie spectacle est bien, faut pas tu vas dans cas à Paris. Donc et ça va faire monsieur Sinet tu viens dans partie en Lyon. Donc à son mari dans billet na donc avec qui dans Paris, on s'est levé. Ah donc artiste sur congolais, il y a Kinshasa va ça spectacle deuxième Zénith. Biso beto vivre ici na Kinshasa Lubumbashi. Papa on a biso yebi ko pa Zénith. Ouais raza grand artiste mboka na biso libanda bebe na biso libanda. Papa poko mone ki tate la nela no ambassade na mama. Papa nani il faut préciser bien. Papa Fatine dans du charge na biso na congolais, yem dans dimanche on charge na biso. Ministre Papa Fatia ebe on na biso ouais raza la biso ba musicien na Congo to yebi makambo zo le ralo to na mardi mercredi jeudi to tika na 2 jours liloba no lelo visé ko pesa mana mutu nyonso pe jeudi balongwe bango tout concert to yokango lengi vendredi Café Room les Raïm poids lourd la minute soirée donc on est là quoi parce que on ça souni peut batamaki même li ba tout surprise ni bon ngai ba fanatique a wenge musique maison mais ba bi ke wana bon chanteur na bango na sala toujours musala kitoko donc ba surprise ba l'accent de bien avant est-ce que vous ça Café Room bon ba déjà esclave d'amour motema nanga si ba choque liwa ekomi pene esi ba chenga na seke ko biare me mangana kunda nazolela
Roger Mukokole. Donc vous excusez nga na tambola na voix na poche na betel bino ka mo extrait boyo ka me boze la Zénith pour makambu kala minute. Jingambela bana betu bons baju kumputu ya bato baji basomba binji la mpinjo ba musicien baji fuka kunto kaji meme mwaneno jinu kumina dance mikobo ya mishirishilangana kaji bonso bono nikana ni mapropina muchimono bono kukanga bono kujamaje tujene no baja bonso ensemble tisungu ntabala keba moi rappelle ligne batole mwana wa bakajilolendo muikala uja koma bondo tututo amufuta kazula bwichi bwa mbulubulu babo butu bya bumwenya wewe wa buto wa bulabula hey osolimbo we mbakumwela cholilo ngala mamwe Cholilo lelimba cholilo lele choli. Merci beaucoup. Bon, déjà tout d'abord, il y a déjà histoire, Sanka de Kunta Wera Sondo, on a réclamé pour ma visa. Pays Nabiso, faut bailler, tout à l'heure, il faut bailler, représenter Mboka Libanda. Il faut pays Bakonziba s'impliquer. Toi, Bakonziba s'impliquer, quelque part, Biso Saliba 10 ans, to beta sous na potote. Et il y a un manque à gagner. Batoumo Bako Kanga Bato en otage, soi-disant, pour bangonde bazo diriger monde des alaraté biso a to na contrat Zénith de Paris makamunyo so ba papier makamunyo so ça c'est bon to kotisi a pour ba pesa batu ba visa donc tout le monde est vraiment étrange et puis tout le monde est drôle et puis tout le monde a une injustice que ba pime la vraiment orchestre munene loko la maison mère visa malgré ba te belé to ala ba mikanda ngana ali anakoke na ngata sikoyo batu musobe bazana na pe wera ala mukanda bate belé pe bana mikanda mais ezo senga ke visa parce que to même ba comédien tozo même ba journaliste to même pe ba musicien mususu ya orchestre na biso oyo ba sala spectacle la kitoko yango toye ambassadeur na bengi na téléphone na gangelie mabe poto fane côté moko si na gangelie da to fane na France na yebisi en tout cas wera son ambassadeur de la paix ba pesa biso visa parce que nous quitter na mboko c'est que toza sous protégé c'est que biloko ya ko sa ni na Congo c'est ça so que ça que pour ba pimela ba to ba visa et bon ya ko sa ni na mboko aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Dinga.